Kombote, bota la vidéo, photo oyo plutôt. Papa oyo mwana mobali azali na couple na mwasi na ye. Azwi atatoué elongi ya mwasi na ye amofu atatoué. Ya kandi balobaka bolingo esila okola petit amour esili. Mwasi atikali na liboko. Atikali na liboko kola o abengaka lingwele. Papa réfléchit à moi eloko ça la te azui tatouage elongi ya mwasi na ye atie elongi ya mukumboso. Webi to na moni photo ko na bukali non sekanga bi oh mon dieu. Olimbisa mon dieu makambo muto yo lingaki lelo kombo. Bandeko leçon morale ya ko tirer na histoire on a yeli binoza que même si bolingo za ko taka o na motema yaya eza mobile na balo na munoko njoko eza mobile na tindelo ba milliard moi je na peso ba milliard ko tatouer elongi ya partenaire na yote mutu na mutaza libre ko sala tatouage ou pas nga na sala tatouage na liboko langa mais lelo na linga yango esute na regreta yango mais mwatu na mutaza libre ya ko sala tatouage mais soko lingo sala tatouage na yo ndeko ko tielo nga mobali te ko tielo nga moi c'était pour lobby soki nzamba a permettre te bosa ensemble ba ko ba mikomboso ba ko ba merci beaucoup là en tout cas auto exécution à niveau moko pas possible botala moi ça comme mon komboso